les autres images, il y a les autres, dans le monde, dans China, des couteaux, tout ça, dans le lingue, il y a merci pour la montuna mayo de Jérémy. Avant de répondre à la montuna mayo, na kundula moi muke mai na partageaki mbala elikaki. Tout mon aki exemple ya moto ya kwa iko sembola loboko na été. Tango Jésus-Christ a tunié a ebisia a sembola loboko na ye, Jésus-Christ a sengi a ça la impossible. Alors le kola Jésus-Christ a lobaki na ndenge pe na expliquaki bino o Jésus-Christ a lobaki ezaki eloko ezaki disponible. Donc moto wana azaki na volonté na ye akoyi ko boya to ko ndima mais andimaki. Le kola andimi ezali comment recevoir eloko ezali disponible. C'est de croire. À croire en dimi, à jouer action, et tout le monde a qui que besoin n'a désir n'a kokani, donc désir n'est pas besoin des années guérison. À Bika, à le bon connaît Semboama. Alors, donc, à Zaki, puis qu'on dit Maka Zouango, à Zouango, bon, alors, tant que le bon connaît Bonga, qu'il fallait quoi ça, les langues correctement. C'est ça qu'en fait, l'ayant reçu. Besoin de désigner des parallèles et puis tout le monde a qui que vouloir en zam so nzamba alingi eloko alingi lo bakenza bazana makoki azana pouvoir ya kosala yango mais mutu akoza na vouloir mutu akoza motema kosala ça mais azangi pouvoir azangi makoki ya kokokisa mais eza nzambe tenzambe soko andimi akoki. Alors on est tout le monde qui la fois passée tout le monde est mutu azaki délivré azaki libéré comme qui normal. Lelo na motuna na ko répondre na motuna na yo na mokilo tozali na ndenge mibale ya kondima. Deux genres ya croyance. Croyance positive na croyance négative. Moto na mokili awa azali na soit à utiliser le koana ko croyance ya malamu to ya mabe. Donc biso na mokila moto na moto soit azotambola selon la croyance positive surtout azotambola selon bobangi. Et c'est tout reconnaître que na CO tozali na côté moko ya kondima ya mabe pe côté moko pe kondima ya malamu. Lelo yo tozali nenge tozali pona kondima na biso. Lobi kondima na biso et komema biso et si que tolingi tozala. Ça n'a rien à voir. Il y a études faites on a sali to yo sali. Ça n'a rien à voir oh non parce que naza mondimi chrétien ou non chrétien, ça n'a rien à voir avec ça. Ezali kondima na yo. Soko zo kondima façon négative na ninga mabe okoza pe ba résultat ngozala négatif. Soko pozo kondima positivement, ozana croyance positive ya malamu ya kitoko okozape ba résultat ezali positif ezali kitoko. Alors naebi que moto moko te na se awa akoki kondima eloko ba ebisie a comprendre te soki yo oyebi likambo o comprendre yango okosalela yango. Alors yo soko oyebi te okomona ke eza possible te ke esalama. Ezali na makambo ebele na mokili oyo ba mosusu bayebi te oyo aza accès na information to na likambo ayebi yango akosala yango pendant que mosusu azokamwa ke ndenge nini azosala yango. C'est ça la vie. Donc croyance ezali mobeko ezali loi soki yo ndimi okozwa eloko yo ndimi okozwa soko ndimi na ndenge ya mabe okozwa pe résultat ya mabe ondimi na ndenge ya malamu okozwa pe résultat ya malamu. Mais ko croire côté ya mabe négative ezali croyance en l'envers eza mabe et ko produit ba résultat ya mabe. Alors et sengeli koyeba eloko moko ya munene na je crois l'enseignement na biso lelo ezali très important pona bomo ya mutu moko na moko azola na biso parce que moto na mokili oyo soit azako agi na vie na ye côté na azana croyance négative soit azoko agi na croyance positive mais tukoyi ko apprendre yango. Alors na mokili oyo moto na moto
a décidé nzela ni nesengeli akende croyance ni nesengeli a exercer asali la kango na bomo inayi. Alors soit ozako croire positivement, soit ozako croire négativement. Mais sengeli to yeba eloko moko kobanga la peur ezali ennemi, le seul ennemi ya mondimi. La peur kobanga ezali lokola mabele na kati ya machine. Mwa ba machine ozo sala biloko soko kamati zero sopi na kati. Mais ata zero muke machine sala te. Donc kobanga ezali ningi wana pona mondimi. Tango moto azo banga, tango yo zo banga okoki susu kondima nzambe te. Pe okozana oloko babengi foi, donc croyance okozana ngote. Kobanga ebebisa bomo ya bato, surtout via ba chrétien. Koleka makambo bitumba nyonso esalama na mokili. Esangisa yango nyonso. Kobanga et ruiner via bato koleka biloko surtout wana. Ba bitumba surtout wana. Kobanga eza ennemi munene ya mondimi. Alors loi wana mobeko wana ya kondima négativement pe positivement ezali ko fonctionner ezoko salama na bomoi ezala bomoi ya mondimi chrétien to moto azane chrétien te. Donc croyance wana négative to positive et ko fonctionner akasi mondimi to moto individu na ko décider soit qui tondimi to ko zwa ba résultat ya kondima na biso. Na côté positif, tozali na confiance, tozali na assurance, pe tozali na fidélité. Mais si on na côté négatif, au moins moto azali na doute, moto azali na inquiétude, moto azali na kobanga. Alors, kobanga etonga kande incroyance. C'est-à-dire que moto azali na kobanga ako croire sous malamu te ako kanisa mena li lobanzambe te. Donc parce que ça na kati ya bobangi. Alors na bobangi yango nde sala ke ba promesse nzambe ekokisama te parce que mutu déjà le fait azo banga moyen zo ba action e yenge bene na li lobanzambe zate alors ba promesse nzambe moyen ekokisama na bo moyen zate. Alors ezali très important toye ba eloko nazo ko expliquer. Tokotala ba exemple na kati ya parole nzambe. Tokotala exemple la liboso, tokotala côté négatif, croyance ya mabe. Pe tokotala pe exemple na côté ya croyance oyo ya positif. Toke na livre ya Proverbe. Na Proverbe chapitre 29, tokotanga verset 25. Proverbe 29 verset 25. Kobanga ya bato etanaka motambo kasi moto azo pesa confiance na kolonzambe nde abatelami. Oyebi kobanga ezali motambo munene pona bato kobanga. Kobanga ezali mukanu ya nzambe te. Alors croyance qui na bomo na yo bobangi ezali mingi. Alors je crois qu'il faut examiner bomo inayo esenge kotia la maloba manzambe na kati ya motema na po kimisa bobangi parce que bobangi zoute pas na tout comme tout à l'heure. To kenesu na beaucoup ya Job. Na livre ya Job chapitre 3 to kotanga verset 25. Job 3 25. Lilo banzambe biboy. Job azolo baboy. Oh nazo banga yango ne ezo yela ngai. Oh nazo redouter yango ne ezo atteindre ngai. Voilà, Job yende moto fungola ki porte na si pona ba batangi buku ya Job batangi bomo inae ba moni ndenge calamité o islami na bomo ya Job. Ndenge a perdre banana nyonso tout zomi, ndenge a perdre bibwele na biloko na richesse azaki le plus riche na Orient mobimba. Mais kaka pona eloko moko afungoli ka porte muke na bobangi a cause ya pona bobangi
Monguna kota qui a détruit, a ruiné vie ya Job. Donc, oh Job azoko banga, yangonde ezokoma na bomwene. Ezali loi. Ezali croyance mais croyance moko négative. Parce que ozondima yangonde ko sama na bomono. So ondimi pe anenga malamu, okoza ba résultat ya malamu. So ondimi anenga ya mabe, okoza pe ba résultat. Mais ba résultat on pèse et koza ya mabe, oza malamu ti. Alors, Job azwaki ba résultat ya kondima na ye. Job azaki na bobangi. Mais toko kene na lilobanza pona la kisabino que kobanga euta kaipa nzambe wa keli likolo na sete tata Jésus Christ. Non. Toke na deuxième Timothée chapitre 1 tokotanga verset 7. Deuxième Timothée chapitre 1 verset 7. Le banzambe le biboui. Poete nzambe apesaki biso to esprit elimo ya timidité. Mais apesi biso elimo ya nguya, ya bolingo, pe ya boignan. Donc esprit elimo wana ya kobanga e uta e pa nzambe te. Esprit elimo wana ya kobanga e uta e pa nzambe te. Donc nzambe apesa biso elimo wana te ya kobanga. Alors kobanga il faut euta na source mosusu. Euti e pa e mosusu. Donc soki kobanga euti na source mosusu. Nzambe alors source et donc kobanga nini ezali négative. Donc comme croyance négative kobanga ekangisaka toujours bato. Ezoko lié au moins nga bakangaka moto singa. Soki basoda bakangi moto to police, ba policier bakangi moto singa na makolo to na maboka moya bouger ezalité kobanga esa ka bato nengwana. Moto ko azali azu décision, azu initiative alinga sala komoko o azondi makasa la soka sala oza pona bolamu na eto bolamu ya famille na ye. Mais soki kobanga ye koti na makanisi maye c'est fini moto wana aza akokene mosika te. Na uta koloba tout à l'heure ko kobanga et ruina et baby sa vie à bateau et surtout à ba chrétien mingi koleka bitumba nyonso so esala na mokili sangami ensemble kobanga et ruiner vie à bateau ebele. Bon se rappeler bino tout à l'heure tozolo wa makambo ya c'est quoi Jésus Christ to utaki ko célébrer fête ya c'est quoi Jésus Christ pendant batanga ka Biblia. Mais ba disciple ya Jésus Christ bazaka na ye ba mona makamu si minene ya sala ayebisa ko tubango akokufa akosala butumisa to pe mikomisa to ansama bele akose quoi. Mais tango Jésus Christ a c'est quoi qui mais ba disciple na yo ba apôtre na ye bazalaki sima ya ba porte ya bazaki na katanda ko ba porte kangamaka pona nini pona bobangi ya ba judéen bazako banga ezalaki lié bango moi ba agir ezate. Donc kobanga on a uti koloba soki bolingo vérifier ngo ezali na évangile à Jean hein, chapitre 20 concernant ba disciples ba apôtres ningi bazaki na bobangi ba judéen. Donc kobanga ezaka toujours ezoko tonga l'incroyance na tina wana kobanga ezaka toujours konyata ba promesse nzambe moins promesse nzambe ça mabomo moto ezate parce que moto azana bobangi. Jésus Christ ndakisa asali ba miracle ebele asalaka ba miracle ebele na ba bisika lokola na Galilée na Capernaum mais na Nazareth na mboka na ye na ville na ye abota na Natal mboka abota maki asali ba miracle minene kuna te pona nini po ete bato wana ya mboka na bandimaki ete bazaki na kondima te kondimo ya mabe ya négatif. Donc résultat moko emona na ikuna te. Alors eloko na ningina communiquer na balandi ya radio bubu yango e nguya ezali munene na kati ya kondima. Donc puissance munene na kati ya mokilo oyo o yom ondekoza nango accès ngana za nango accès en tant que croyant mondimo abotama asika toza nango accès puissance wana o ya nzambi
mutu nyonso atatoli na monoko na Yesu Kristo ke mokonzi andimi na motema na ke nzambe asekisa na bawa mutu nyonso tu wana azwa nguya elimu santo nguya wana elimu santo yango ne ko permettre yo o surmonter ba défaut ba difficulté na yo yango ne ko permettre disons o franchir ba obstacle pe ozana victoire na vie puissance wana wana utolo ba nzambe ndazo ko pesa na biso bato puissance wana ezali na yo mondimi siko esika nazolo ba siko esiko vandi donc ndenge nazolo ba siko esiko vandi ozana nzambe na kati ya Kristo na kati na yo parce que nzambe za partout nga nazana nazolo ba bino nazana na États-Unis nga na koza partout te mais nzambe tango nazolo bawa azali na yakoma azali n'importe où na mokili tango nazolo bawa ayebi bato bazobota masiko moto na kombo na ye tango nazolo ba nzambe ayebi nombre ya suki ozana mutu na yo moko yebi kutu nombre ya suki ezana mutu no te nzambe ayebi ba étoile oza ba minzoto na kombo na bango yo yebi yango te nombre na bango pe ayebi donc nzambe azali partout alors ye nzambe wana azana kati ya Kristo na kati na yo alors esengeli siko tango yo yebi ozali conscient ko zana nguya ya solo na kati na yo siko obani pe ko ndima makambo ya minene po nzambe na aza tellement munene po ke makambo ya minene esama na bomo inayo ko ndimo ya malamu ememaka ba résultat moko phénoménal donc ba résultat minene o ke bato ba fungoli monoko soki yo yebi ke nguya ya nzambe zana kati na yo donc oyebi ke nzamba kela likolo na se nguya na ye ezana kati ya Kristo na kati na yo okosala makambo minene alors yo ndeko okoki ko croire positivement tout comme oko croire négativement donc kondima yo so wana ezo fonctionner na boma ya moto na moto selon ndenge yo ndimi ke otambola mais ngai conseil na ngai na ba yoki ya radio bubu ko opter pour na croyance positive ko marcher ko tambola na bondimaka positivement alors tout le monde croyance côté négative tout le monde yango total la siko exemple côté ya croyance positive na côté positive toza na confiance toza na assurance toza na fidélité donc confiance ezali oza na doute ata mokete oza na inquiétude donc ozali fidèle oza sûr que nzambe alaki alaki akokokisa malaka maye bon exemple liboso tokende na livre na évangile ya Matthieu chapitre 9 tokotanga verset 20 à verset 22 Matthieu chapitre 9 verset 20 à 22 et tala mwasi oyo azaki na pasi mwasi wana azaki na pasi oyo makila eza kokule pendant 12 ans donc mibu zomi na mibale mwasi oyo apusani nsima na ye nsima ya Jésus Christ pe a touché donc était na se ya elamba ya Jésus Christ. Pourquoi moi si oyo azwi action aye ko simba bordu ya elamba ya Jésus Christ verset 21 lobi que po ete azaki komi lobela ye moko soki na kokif seulement ko toucher elamba na ye na kobika moi si oyo azali ko démontrer exemple la croyance positive azalaka ko bela makila mazako kule a souffrir amoni passe pendant mibuzo minami bale amoni ba médecin ndenge na ndenge situation na ezo s'aggrave ezo komaka makasi akomi na pon oyo ayoki kombo ya Jésus Christ ye andimi na kati ya motema na ye na kati ya motema na ye andimi que soki akei asimbi elamba ya Jésus Christ akobika azupe action ezate akanisi avandi bato mususu bakanisa kama kambo oh bakosala mais bazwaka action te akanisa ngana mutu evandi kana mutu azoka ezaloka moto azola ndoto non tango yo kanisi
jouer action, peut aussi aller là, jouer action, ok, tant qu'on a touché Jésus-Christ, et on est salami, guérison et salami, azuli biki. Verset 22, Jésus-Christ a baluki, a talié, a lobinabi, joie courage, mon ananga moi si, kondima na yo, et bikisi yo. Eza kondima moi si kondima yo ya malamu, positive, croyance positive, azaki na croyance positive, na combien ko bakisa, positive et agressive. Donc, à zui, action, à simbi, et puis, délivrance et salami. Yo, koko salango. Au copé qu'on croit positivement na vie na yo. Au quoi qu'on décide que qu'on banda lelo, qu'on banda pourquoi lelo, désormais, yo, qu'on exerce ka croyance positive na vie na yo. Mais, et là, qu'on permettre yo, qu'on croire positivement, et zali maloba nzambi. Ba promesse nzambi. C'est pourquoi, lecture, qu'on tang la parole de Dieu, zali nécessaire. Parce que plus aux autres osé ba malaka, ba promesse en Zambie. Alors, si on commet devant une situation, tout lingo ça alors comment ko yebi promesse en Zambie. On a convoqué dans le Zambie à cause sakate, aux eu action sur la parole de Dieu et puis le banzambe et ko salama aux eu résultat ya malam. Donc nako pesa bino moi définition moko concernant croyance ou ya malam. Donc, donc la croyance positive est de constamment savoir que la puissance de Dieu et la présence de Dieu sont en vous et avec vous dans toutes les situations. Je vais répéter. La croyance positive est de constamment savoir que la puissance de Dieu et la présence de Dieu sont en vous et avec vous dans toutes les situations. Donc, oye batango nyonso kenguya nzambe pe présence ya nzambe ezali na yo pe na kati na yo na nyonso ozo sala ba situation nyonso. Eza définition moko mona sengo garder yango parce que ezali simple na kota koloba ke nzambe asali kolo na sebiloko binso nguya na kati ya Kristo na kati na yo. Donc, ozana nguya nzambe na kati na yo. Donc, partout ozali, ozala ozokende wapi, partout ozali, présence nzambe ezawana. Parce que ozana nzambe na kati ya Kristo na kati na yo. Le cas ozana évangile à Matthieu, tozo ngama muke chapitre mogasi, matokene na chapitre 8, Matthieu chapitre 8, tokobanda kotanga à partir à verset 5 à 10, et puis tokotanga à verset 13. Le cas de Jésus-Christ a donc à Capernaum, un centenier, mon konzi ya basoda, mon kama, a abordé, a bondelier, a lobinaye, mon konzi. Mon sali nanga alali nandaku, azali kobe la paralysie, pe azomo na passe mingi. Jésus-Christ a lobinaye, na kokende pe na kobikisaye. Mais, ndeko ozo kwanga yo ozo kanga sikoyo. Par exemple, yo kutani na Jésus-Christ yo poser problème na yo. Jésus-Christ a ebisio que akoya na ndako na yo. Réaction de kozana ndenge nini? Na kancho kozana esemo que Jésus-Christ aya epa na yo. Amona pesiko vandaka. Mais mokonzi abasodo mokama le centenier croyance na kondimane zaki ndenge wana te. Croyance na zaki mususu. Na verset 8 mokonzi ya basoda wana mokama alobi azongisi ya nabi mokonzi nga nazali dignité ke oya okota na ndako na ngai mais loba kaka liloba lioko et puis mosali na ngai akobika kondimane ezaki nini kondimane ezaki que Jésus qui salobaka un seul mot quand liloba lioko soka alobi mosali na kobika wala croyance ne yangwana a continuer alobi na verset 9 abinga nazali soumis na ba supérieur azana ba coordinateur ya likolo ingai nazana ba soda sous ordre na ngai soki na lobi na oyo kende akukende na oyo yaka akuya na mosali na ngai sala oyo sala boy akosala tango commandant oyo ya 100 personnes a lobi boyoka réaction ya mwana nzambe Jésus-Christ na verset 10. Tango Jésus-Christ a yoki yenenge alobi centenaire alobi Yesu alobi azali na kati ya likamu silinene Jésus-Christ akamwe
Jésus fut dans l'étonnement. Pe alobi na ba oyo bazai kolanda ye na yebisi bino na bosembo meme na Israël na mona naino te kondima ya munene ya ndenge oyo. Tanga alobi ndenge wana tokene na verset 13 mais avant natanga verset 13 na ngina zonga mukiawa eloko ekamusi Jésus Christ ezali kondima ya munene ya centenier oyo azalaki clair alobi na Jésus Christ lobaka un seul mot musa na kobika centenier wana avant que ne pas Jésus Christ na intelligence nae ezalaki clair doute ezalaki te inquiétude ezalaki pas na clair que ce qui a ebisi Jésus Christ alobi un seul mot mosali nae akobika azalaki convaincu nango croyance positive yango wana. Alors verset 13 alobi nini. Puis Jésus alobi na centenier na mokonzi na basoda mokama kende esalama lolenge ya kondima na yo. Kondima na ezaki nini? Kondima na ezaki Jésus Christ alobaka un seul mot. Et puis yango esalama ndenge ozali kondima. Et na ngonga wana mosali ya centenier wana abiki. Alors eloko ni tomoni na poko lelo. Tomoni na poko lelo loi moko ya munene ya bomoi ya mutu. Babenyango la loi de la croyance. Loi wana ezali na côté nango ya négatif pe côté positif. Ngai na exhorté bandimi ya radio bubu bazala na côté positif. Parce que tozali na croyance deux genres de croyance na mokili. Croyance positive na croyance négative. Na côté positif, tozali na confiance, tozali na assurance, doute ezalité. Mais côté négatif, tozali na doute, tembe ezali, inquiétude ezali, kobanga ezali. Et na explica kibino, kobanga et ruina et bebisa bomoye ya ba chrétien. Koleka bitumba nyonso na mokilo et salama et sangani ensemble. Alors, ce que olingi te que vino ezala ruiné. Ce que olingi que ozala na succès. Zonga o aligné vina na croyance positive. Ba promesse ya Nzambe o ezala kata Biblia. Yangone ezo constitué et yangone ko permettre yo ozala na croyance positive. Olingo sera eloko. Olingo koma nani. Na koya na kondima na yo. Soko eli ba promesse ya Nzambe. E ko salisa yo ozo ba action. Parce que Nzambe akosaka te batone ba kosaka. Bato ba kosaka loka ndenge bazo pema. Mais Nzambe na bonene na ye ezali eloko moko akoko sala te na bomo na ye ezako kosa. Nzambe akokosa te. Do so laki yo soko zui ba action e yenge bene na oya laki okozwa ba résultat. Oyo ya laki. Donc c'est ça la croyance positive. Alors yo sikonde ko o décider olingi nini olingi croyance négative so okena nzira négative okozape ba résultat ngo négatif. Soko olingi croyance positive alors okozape ba résultat ngo pe ezala positif. Donc dès que Jérémie donc là qu'on a zaki nango na poko alelo pona balandi ya radio bubu yango wana. La justice à Paris, la justice à Paris, comme elle